Bonjour, bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend de ba air bozali, bisika bozali. Naye lelo liboso na bino pona beta sujet mususu o ezali très important. Sujet oyo ndeko na biso auta eko benga alobi mama Emerance, la police de la santé. Pourquoi pas oko beta sujet oyo puisque sujet oyo ezali très tabou na communauté na biso congolaise. Eza sujet oyo yokanaka ebelete bato ba le oyo bazana ba problème wana balobelaka yango mingi te. Donc nazoloba na mukuse nazolobela sur sujet ya bokono ya migraine. Bokono ya migraine ezali bokono oyo tolobi bokono ya neurologie chronique. Eza on dirait bakake ebeti na kati ya cerveau. Donc la dilatation veineuse na kati ya ba vaisseau na yo. Donc eza bokono moko eza vraiment très mabe makasi puisque batu mingi ba confondaka maladie ya migraine neti mutu azoko kosa ou bien aza kobela mutu pasi. Bokono ya migraine ezali différent na mal de tête ndenge tolobi na lingala mutu pasi puisque tango migraine eza attaqué yo okomi vraiment oza isusu na capacité wana te ya kosala ba tâche ménagère ou bien kosala ba activité quotidienne. Donc ba symptômes ya migraine ezalaka eyaka vraiment trop vite et touchaka basinga ya cerveau misisa ya cerveau na moment wana okozala na ba problème ya ba lumière, okozala na problème ya ba son, ya ba volume. Donc okokoka kutu te kozala sika oyo bazobeta musique très forte. Na moment wana oza na besoin ya repos, na moment wana il faut ovanda na kati ya mulili, na kati ya chambre na mulili esika ba mwinde ezali te po ozelati batako wana ekosila. Donc eza vraiment très bizarre bokono oyo ya migraine. Lelo nazolobela kaka mukuse na kozonga po ba partie eza ebele, ba série eza ebele ya kolobela bokono oyo ya migraine puisque na communauté na biso nanu penza elobama mingi te bokono ya migraine. Yo ndeko na ngai ozolandanga mokola lelo soki ndeko ou bien famille ou bien contact ou bien collègue abelaka bokono ya migraine, il faut kotinda ye akende ko consulter munganga puisque eza maladie moko eza mabe makasi ezalaka eumelaka ba air na ba air peut-être ba jour po ozonga normal. Et tango ba crise wana migraine ebeti yo oza obligé otika nyonso tu ozalaki kosala okende kobatama na milieu na chambre o ezali sans lumière, sans ba bruit po ozelati ba crise eko diminuer. Donc ba symptômes ya migraine ya bokono ya migraine ezali ba nausée, ezali ba maux de tête très intense, ezali bokono oyo vraiment ezoko diminuer qualité ya vie ya mutu. Donc ndeko na ngai soki ozana ndeko il faut kosunga ye puisque ba traitement ya migraine ezali moyen tanga nyonso tu awa ezate pona okendo melelanga bimela okosomba bisomba. Donc raison pour laquelle naninga ko citer ba kombo ya kisite, mais il y a un traitement qui ezoko exister pour na bokono ya migraine. En attendant eloko koki kosala ezali il faut repos total, il faut ozala trop calme. Ceux qui ozana bana baza ebele na ndako ba dérangement eza ebele na ndako luka ozwa lisungi ozala place ya yo moko ya calme ozelati ba crise ya migraine ekosila. Eza maladie moko na souhaité yo te. Ceux qui ozana question sur ba sujet o ya migraine to partager ensemble pour ce que tozaka wana pona kosungana. Voilà na mukuse bokono ya migraine, bokono o ezali neurologie chronique, eza bokono o vraiment eza faut kozwa au sérieux kolanda traitement ba conseil médecin na yo kotala biloko nini ozokolia ba alimentation na yo il faut kotala yango pe et puis il faut kozwa ba temps ya repos ba place à calme pona ko éviter ba gravité ya bokono ya migraine. Merci pona bino bato bolandi ngai tokutani mbala sima na sujet mususu. Nzamba batela bino, prenez soin de vous, bye bye.